ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga mokanga moko mokili mawa te la famille koya kolala kolamuka na ya pasi kolala kolamuka na ya kosala pasi kolala kolamuka na ba dossier ba situation pe ba circonstance la famille na ndenge moko ya kosakana te. Pasi pe mawa mokili mawa te concernant mama na biso na kombo ya mama Kalunga na bandi ebela bato biso nyonso toyebi mama Kalunga ebela bato kande na lobaka basipelaka na mama Kalunga ebele pe balingaka mama Kalunga te ce qui est normal tokoki pe ko forcer mutu te bandeko na ngai toye kolala kolamuka na ya pasi toye kolala kolamuka na ya mawa toye kolala kolamuka na ya kolelisa na ndenge moko ya kosakana te o. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kosolola pe ezali tokoya. Nayaka toujours soki na moni ke a makambo ezali yango bomona kanga nayaka na lombangu. Soki na moni nanga te ke no makambo ezate, en tout cas la famille sans vous mentir, nako préféré nanga na vanda na coin nanga na ndenge moko ya malamu. Lelo na yeli bino dossier situation circonstance concernant comédienne na biso mama Kalunga oyo biso nyonso toyebi bandeko na ngai nini eleki nini ekomelie ya pasi pe mawa nini ya mokili mawa te pe nini. Avant ya kokota na mozindo ya situation pe ya makambo la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franes NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi. Voilà. De retour, la famille, de retour, quand tolobakango toujours et encore, mama Étoiline azangaka problème te, mama Étoiline azangaka makambo te, mama Étoiline ayaka toujours na ya moto. Oui, bien sûr, musala nanga eza que na ye la bino ya moto bandeko nanga. Lelo awa na yeli bino lisusu dossier et affaire mama Kalunga la famille, biso nyonso toyebi mama Kalunga ebela batu basepelaka na ndenge mama Kalunga asalelaka sala na ye na banda nano avana na loba ebele mama Kalunga za parmi ba comédienne na biso oyo balingaka na bango rando te. Mama Kalunga alingaka toujours kimia na batu nyonso. Mama Kalunga asalaka toujours de son mieux, atia batu à l'aise, alingaka te ke no bo se sentir te ke no ye wana asalaki. Mama Kalunga aza moko ba comédienne oyo aboya penza makambo ya makambo kane boyebi ya barando oyo ya ba comédienne. Mama Kalunga aboya yango na motema na ye mobimba. Bien que biso nyonso toyebi mama Kalunga azalaka mutu moko ya monoko, et d'ailleurs la plupart des gens tango makambo ya famille bota bakuku tango eyaki kotelema bandeko nanga, la plupart des gens déjà babandaki kobanga ke mutu penza komema makambo na tous les deux cas c'est mama Kalunga. Mais
aye koprouve ebele ya bato ke non aza mama moko azalaka na sagesse pe maturité ya makasi. Likolo nango aza mama moko ayebi place nini kofungola munoko na ye, place nini akoki kofungola munoko na ye te. Donc munoko ya mama Kalunga eza ka na théâtre, na vie normale, vie réelle, azalaka na ye muto ya munoko te. Toye kolala kolamuka bandeko na nga na sango. Sango ya nini to bandana na sango ya malamu? Sango ya malamu concernant mama Kalunga bandeko na nga, mama Kalunga lingi azala bokilo. Donc awa déjà tokoki koloba bokilo ko mama Kalunga bokilo la famille. Bokilo na ndenge nini ebele bato bakoya kotuna mama Etoiline kotaka na mozindo to kende malembe ko atabino moko. Mama Kalunga lelo o bokilo. Mama Kalunga andimi lelo kozala bokilo. Biso nyonso toyebi mwana na ye na kombo ya Miss Kalunga. Miss Kalunga aza mwana ya Bélard. Hein? Ma Poutine. Ma Bela. Ozali. Bela de Bela. Yako kata makambo awa. Bandeko nanga kande boyebi mama Kalunga. Mama Kalunga bandeko nanga amema mwana na ye na Belleville. Bélard. Epa ya Belleville. Nde bisika Miss Kalunga ajuaka. Kojue kande boyebi bandeko nanga Bélard azana onction ya makasi ya wo etali makambo ya mabala. Bélard azobalisa na niveau moko pas possible. Eye kosala ke Bélard aye kobalisa lisusu. Quand ndenge toyebi biso nyonso Saint-Valentin ezalaki samedi, Saint-Valentin samedi, Saint-Valentin samedi. Nzoka Miss Kalunga azalaki na mwa chéri na ye. Biso nyonso toyebi mobali nyonso ava bala ezate keno akoyambala moko na ndako na bino keno na lingi na bala yo ezalaka bongo te to bandaka nanu na nzela toyokani a partir ya nzela wana tokoki kosalela ezala bato mosusu basalaka ne mobimba ezana bato mosusu babandaka nanu na kikamaraderie bozaka bakamarade bozosololaka jour mosusu ka mobali aye kopropose alobi nga nalingaka yo ezalaka bongo bamakambo oyo akoloba keno mobali ayambala moko na ndako ezalaki basérie ya bakoko na biso. Bakoko na biso nde babala bango bongo. Bamosusu babalela bango. Oyo bakobala yo pa ya mwana nanga na ndenge libolingo ebandaki. Alors Miss Kalunga azaki na mwa relation amoureuse na ye talaka aza licencié. Asili sa déjà classe. Aza grande fille. Alors azaki na mwa chéri na ye. Na jour à Saint-Valentin bandeko nanga chéri a invité ye. Bino moko boyebi Saint-Valentin. Saint-Valentin bandeko nanga jour à bolingo. Ba mama, bino bolandanga. Est-ce que ba papa ba sombelaki bino ba chocolat? Ba papa ba sombelaki bino ba fleur? Bo sala kana ba commentaire bandeko nanga. Ba papa bo sombelaka ba mama ba fleur Bo sombelaka ba mama moi chocolat, surtout ba jour à bongo, ba jour à ba Saint-Valentin, jour anniversaire à moi sina moi eloko moko boyata muke kaka. Moi jour ya Women's Day, jour de maman. Et ça là ka moi bien, journée de la femme, des histoires pareilles, École isakape bolingo. Alors, Miss Kalunga ba eko bimana mobali na ye. Tango ba bimaki bango bazokenda na bango ko célébrer nini Saint-Valentin, la famille. Koko makaba koma kikuna babandi pe na kokota ya Miss Kalunga bandeko nanga nzoka mobali asia planifia makambo nyonso. Ezalaki feti ya Saint-Valentin eye kobaluka ekomi proposition ya mariage. Donc chéri ya Miss Kalunga ayaki kosenga loboko na ye pona libala. Vu que Miss Kalunga pe alingaki mobali na ye, ayaki kosala nini ondima. Bandeko nanga esengo to esengo te. Famille bota bino bolandaka biso. Esengo to esengo te. Eza esengo bandeko nanga en tout cas na sepeli makasi. Mais après proposition bandeko nanga na ye komona moi quelques appels bandeko babengi balobi mama Etoiline biso to sepelaka tango obetaka makambo ya théâtre. Soki penza makambo ya maboko okotaka ngo na muzindo ngana linga nde politique. Makambo ya théâtre bino bolinga kofinga nga makasi bato ya politique bafinga nga te. Alors namoni mwa bato ebele ba ye ko commenter balobi
Non, 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 Miss Kalunga na mobali wana, mobali azomona na aventurier, et puis Miss Kalunga, il fallait normalement azwa mwa mobali moko ya munene, ye aza na nzoto ya mike, il fallait azwa mwa mobali ya munene. Bino moko boyebi ka Congolais ndenge azalaka. Bandeko na nga. En tout cas, nalingi natia nafongola mwa parenthèse moko sur dossier nanu ya mobali wana na Miss Kalunga, aza mobali penza ya bien te mpona Miss Kalunga. Je ne sais pas. Mobali bien azalaka nde nini? Boyebisa biso na ba commentaire. Mobali penza ya bien parce que c'est comme si j'ai l'impression que mibali nyonso babala ba comédienne. C'est comme si bazalaka toujours ba bien te. Bozo linga mobali yango ya Miss Kalunga azala nde nini? Mama Kalunga. Ba o balanda ba théâtre Mama Kalunga ya kala na Mama Kalunga ya lelo. Vous ne voyez pas que différence ya munene ya makasi penza ezali. Mama Kalunga azaki na nzoto ya mike neti Mama Kalunga soki mopepe ye Mama Kalunga kokweya. Mais lelo Mama Kalunga komi wapi? Mama Kalunga ye wana komi munene. Mama Kalunga lelo oyo ya komi muto munene. Mama Kalunga komi soki alati pantalon bo sentir penza ke non muto azali. Mais qu'est-ce que vous prouve que Miss Kalunga wana aza mwana muke? Aza na nzoto ya mike. Nano aboti te. Babiso o nyonso avant to bota. Tozalaki na mwa nzoto ya mike. Babiso o bomona. Tozalaki na mwa nzoto ya mike. Mais lelo oyo après ka kobota mwana liboso mwa nzoto komi kufungwama. Mwana mibale mwa nzoto efungwami. C'est comme ça. Mwasi azalaka muke te. Mwasi soki abandi ka kobota, surtout soki aza heureuse na ndako ya libala afungwamaka. Amoke soki akoti na ndako ya libala oyo ekomi kaka mipepe na mipepe. Wana nde ezalaka mwa pasi pe mawa. Mais mwasi soki ata soki mobali aza na makoki ya malonga te, aussi longtemps que mwasi aza na paix du cœur, mwasi ayaka munene. Donc na o etali ke mwasi muke bolobaka mwasi te ke aza muke, mutu mokoki koloba ke no aza muke, eza mibali. Soki mobali aza muke, eza nature na ye boko changer yango pete. Eza ndenge nzambe akela ye. Siko eza ka mobali ye moko ayebaka nini akotiaka na nzoto. Eza bongo. Ezalaka pe bongo. Ba Priska Kanushipi. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens te yebi Priska Kanushipi. Lelo Priska Kanushipi afongwami penza makasi. Parce que tuko bota. Priska Kanushipi atikala kozala munene aboyetin. Soki botali ba Naomi Lufiakenda. Naomi Lufiakenda depuis ka kobota mwana na ya liboso oya kufaki. Naomi Lufiakenda asi afongwami. Akoma deja munene. Donc pona koyebisa bino ke mwasi penza ya muke azalaka te. Mwasi soki abandi ka kobota ba o basi babota bakopesa bino ba experience na bango. Soki mwasi aboti azaka muke botalela ye très bien. Donc ndako ya libala azalaka heureuse te. Oyo esalisaka ke no mwasi avanda azala na paix du cœur. Ezalaka mbongo te. La plupart ya mibali bamonaka kaka soki mwasi azala na paix du cœur ezalaka mbongo te. Pesa mwasi na yo kimia. Bino ba papa bozolandaka biso. Pesa mwasi na yo kimia. Mwasi alingaka bisika kimia ezali. Soki azaka kimia azo se sentir respecté, azo se sentir écouté, vous allez comprendre que mwasi wana akozala na kimia na vie na ye mobimba. Mais soki mwasi akobanda ko se sentir neti kaka to vanda kaka yango bomonaka basi ebele ezalaka toujours pasi pe mawa. Mwasi ata soki azobota azokonda bino moko bokomi komituna yango akondaka nini? Aza na paix du cœur te. Aza na paix du cœur te. Ba oloba ke non mobali ya Miss Kalunga aza aventurier. Je ne sais pas. Aventure yango eza ya ndenge nini o bino bozomona. Bino kutu bakolo aventurier. Mais bolobaka eloko te. Kana mibala batu. Miss Kalunga wana aza mwana mukete, aza mukolo ti ndimi mobali na ye wana ti lelo oyo mobali aye ko proposer ye. Et puis il y a une chose à savoir la famille. Ba Miss Kalunga wana baza déjà ba star na mboka na biso. Donc ozala déjà star na mboka na biso na ndenge eza boye. Ba choix nyonso oyo azosala eza ba choix moko ye moko premièrement se rassurer que eza ba choix ya bien. Po soki eza choix ya mabe ayebi ke ekozala pasi pe mawa mpona communauté na biso.
kotala mobala Miss Kalunga, je ne sais pas. Nga na moni na nga aventure bisike vandite. Et aussi pour votre information, mibali o basalaka ba aventure ya makasi, eza mibali o bakomaka na bilongi na bango te keno ba o bayosala aventure. Mosusu batu o basalaka aventure makasi, eza kutu batu oyo peut-être bino moko de votre côté otali bolobi, ba o nde baza sérieux, nde ba vrai aventurier. Eza bongo. Alors bo jijaka batu na apparence te. Bojijaka batu na apparence te. Rien ne prouve que mobali ya Miss Kalunga aza aventurier. Ata soki aza aventurier, aza mobali na ye moko. Aza mobali na ye moko. Eloko ebomaka biso ba Congolais mingi ba papa ebele na lobango. Ba papa ebele balingana na bango kobala te. Basutukelaka kobala soki akomi dans les 40 ans. Je ne sais pas, bozelaka nini? Bokimaka responsabilité. Soki bomoni ka garçon moko boye ya 25 ans, garçon moko boye 30 ans lingi abala, bokomi kobenga garçon wana non, c'est un aventurier. Aventurier na nini? Parce que bino bolingi bokendaka kobala basi, bozana ba 40 ans oyebi ke awa déjà 50 ans 60 ans na kolemba nanga moya kosala eza te nakomi kobota bana shikoyo à l'âge de 18 ans mwana na yo abanda olesaka yo. À l'âge de 18 ans mwana na yo abandaka kolesa yo. Yango ezosala pasi yango tomona na bapays boyebi na bapays ya bapaya oyo tokomi komona makambo penza ya makasi. Omona baparent bazwi ndako bana na bango parce que bakomi kosala mwa quelque part, bana ya ba 18 ans, bana ya ba 19 ans, bana bakomi kovanda na chambre, baparent bazosenga bana wana bafutaka chambre oyo bazovandela. Et puis likolo nango bazoyebisa bana que non, c'est pour votre bien, tozo préparer bino bozala ba responsable. Mais c'est quel genre de parents? Oui, je peux comprendre ceux qui ba moyens zo permettre te. Peut-être na côté ya papa ba moyen na maman ba moyen, alors bana batali ke oletola la kana salon malamu to kota na chambre biso moko. Mais pas que yo papa parce que tu t'étais décidé que il faut na balle à l'âge de 40 ans. Okomi kobota tango bota mwana na ya liboso oza déjà soki na 42 ans nde okomi kobota mwana na ya liboso sikoyo tango okoma ba 60 ans zoto eza ya kolemba oza incapable premièrement ya kofuta ta ndako yo moko te. Okomi kotia bana na yo bosangisaka mbongo bofutaka siko bana wana bakorespectaka yo. Yango bokomi komona bana ebele bazomankaka baparent na bango. Bana na bango lelo bakomi kosala di n'importe quoi. Pourquoi? Parce que bino baparent bosana sens ya responsabilité te. C'est vraiment important bo bala na tango boza ba jeune. Boboti bana na bino bozobokolaka bana na bino tango boza ba jeune. Boza na mwa 35 ans na yo oboti mwana na yo liboso bokomi kokende mwa nzela ensemble. Bozokola ensemble na bana na yo. Oza na makasi otangisi bana na yo ti ba université bana na yo basilisi ba classe bien bana bazwi misala malonga soki eza basi baye babali bango. Mwana azokende na ndako alibala. Omoni mwana soki epai na bango yo parent bando ozwa responsabilité ya mwana na yo ti na ndako alibala kokende. Akoyeba kake non epa na biso mon papa prenez soin de moi. Donc nde nazoya boye mobali nanga kozwa soin ya nangai. Pake mwana na ndako na bango ayebi ke awe foto futa soki osangisi mbongo te ya kofuta ndako okolala na ndako te. C'est vraiment dommage. Boyo kisa biso soni eza na ba dossier boyebi ka ba émission oyo biso to salaka il y a de ces enfants babengaka biso Mama Étoiline. Moi je me rappelle il y avait même une fille là abengi nga lobi Mama Étoiline tala ba photo ya papa na biso na mama na lingi otia bango na miniature ba papa moko mabe ba parents irresponsables. Tala ka niveau na bango bazotielaka biso to futelaka bango bandako to sangisaka mbongo pona kofuta ndako. Imaginez. Soki nga pe nazalaki genre ya bakroni mama o mosusu alingi na ye matière ekote mais natie baparent wana na miniature ozala baresponsable quand même. Yango bozolinga kobala te na kibomwana na ki jeunesse bozokima sans sa responsabilité donc bozocalcule ke nazala na 45 ans mpona kende kobala ntango na kobala bongo na banda kobota comme ça tina koma na nga 60 ans naza kolemba parce que nzoto elembaka. Bana bazwaka soin na nga mwana 15 ans zwaka soin na yo ata yo moko oza parent ndenge nini. C'est compréhensif soki toye komona ke non bana na yo basi bakoli
bana na yo basi ici ba classe ofutaki bana minerval ya université makambo nyonso tout osalaki okomi na ba age wana okoki kosala lisusu te bana sikoyo bakomi kozwa relève. C'est compréhensif. Pas que yo papa parce que obalaki na retard, parce que obandeki kobota na retard, sikoyo bana na yo il faut babanda kosouffrir. Botika kindoki. Bino bapapa bakongolais botika penza kindoki. Yango bozoyokela mwana bato zuwa ya koloba ke non ake kobala un aventurier. Aventurier dans quel sens? Aventurier penza dans quel sens? Boya koyebisa biso. Bino batu nyonso bomonaka kaka baaventurier. Bino nde bozalaka baaventurier te. Batu nyonso ya mokili baza kaka baaventurier ka bino. Ezosala pasi En tout cas félicitations na Miss Kalunga. Boende ezalaka. Bel production. En tout cas, c'est la qualité. Comme je l'ai toujours dit, c'est la qualité, la famille. Kuna éducation malamu ezali. Kuna sens ya kindumba ezate. Kuna bazola ki sapenza basi ke bosali musala. Après musala zonga na ndako. Zala mwana poli libale ya na nzela na yo. Lelo o tozana bayaya na biso ebele o basi batuli na théâtre. Libale ezate. Basala sala bavi babima bimana mibale. Chance sikoya libala ezate. En tout cas nazo encourageaka bana mike o bazokota. Bino bana mike bozokota. Ka ndenge bomoni Miss Kalunga lelo babali baye kobala ye ralia. Soki pe mobali ya malonga ya koya kobala yo azali tika ya kobala yo. Daeli yo pe de ton côté. Kenny mobali soki azali tika mobali ya kobala yo. Nikita Tegra soki mibali bazali botika baya kobala bino. Tala lelo Siana ye wana na ndako libala na ye mwana muke bayeki kobala ye. Pourquoi? Parce que abando se respecter. Babalaka bino eza vraiment malamu. Soki ozobala ozokota na ndako libala trop jeune oza na temps ya koplanifier futur na yo. Tandis que soki ozokota déjà na ndako libala 35 ans 38 ans okozala kutuka apprécier obota. Okozala kutu ata na tante keno awa sikoyo dans 5 ans tosala boy omonaka makambo nyonso neti ezokima. C'est comme ça. Alors tango libala ezoya na kibomwana, c'est le moment bo profitaka libala. Profiter ba opportunité wana eza vraiment et encore important. En tout cas félicitations na mama Kalunga. Boende ezalaka éducation malamu pesi mwana na yo. Tala lelo ba résultat oyo mwana na yo aye nango epai na yo. C'est vraiment encourageant. Kande na lobakanga moko ezo encourager penza makasi. Na baleki ya Miss Kalunga mosusu kande ngezo koba na éducation, kobaka na éducation et surtout bolamu ozo sala na bana batu mosusu. Nzambe ako récompenser yo na ndenge moko ya malamu. Voilà. Tokomi na mwa suka partage biloko kitoko yomelaka te tielanga j'aime, commentelenga, partagelenga et kosala malamu. Voilà. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.